Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 la grande famille. Bah, bonjour Nabino. Ici que les Bino partout dans le monde. Bah, bon début à semaine. En même temps, bah, bon début à mois, il y a septembre. Voilà. Tous merci Matoni Panzambia. Tout côté na mois, il y a septembre 2024. Merci na kolo Yesui. Mon pesi na pema. Mon bundi pe mon longi na biso. Tozongsi matondi tolobi merci. Voilà, kota aimé partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et vous avez vraiment biso kitoko lilo. Voilà. Ils ont ya bino BBC Mpoi TV. Voilà. Kota aimé partager la grande famille s'il vous plaît. Bokota, bo aimé bo partager. Biso to créer cannabis ba matière te ya buzoba ce qui matière ezate bo luka matière moko kaka ya koya ko pakola batu buzoba kuna zéro eloko ite, c'est-à-dire que non bébé ce besoin eloko wana te. S'il s'agit à créer dans les bons sens ce qui matière ezate belle vie azo sala ba œuvre ibele to kipeka koya to lobeli ba œuvre nae ata 2-3 personnes ba kota la biso ils ont un problème te. L'essentiel ezaka que non batu bayoka o tozoloba toza wana pona artiste na biso tout le temps emataki ekitaki ça n'honore pas, tout le temps ekendaki ezongaki ça n'honore pas, tout le temps kaka batu balalaka te tout le temps non mon pe tozala na frère mon pe tozonga batu. C'est quel genre ya vie wana eza ba vie nini wana isusu et tout le temps kaka ba problème et l'embissa franchement. Alors, beaucoup d'abo aimé vous partager, je crois, bon mon titre, bon mon photo et miniature na biso. Bandeko, je crois, moi, photo, mon kona chiwana. Et ça, il y a un titre, il y a, ok, bah, épisode plutôt. Bah, épisode, il y a un film na biso, oh, tout, il y a Assimé. Film Assimé, oh, tout, na Bellevue Télévision, il y a 12 épisodes. Na 12 épisodes, wana, bandeko, c'est-à-dire que nous, quand on a cette émission dans les avant-midi, dans le baki que non, félicitations à nous parce que nous avons tapé fort. Quand on a le premier épisode, tina 12e épisode, tout est déjà dans la 100. 12e épisode est déjà dans 105 vies. 12e épisode. C'est-à-dire que non, tout l'équipe, donc tout passé, tout l'équipe, mais tout les battés, tout continuer, kaka. Et parfois, il faut qu'on ait là-bas, un vrai star. Bon aimer beau partager bandeko minute. Voilà, bon aimer beau partager. Nga er moko ezolekelanga. Ce qui matière ezate. Star na bino. Azana makambo ebele. A osala peut-être. Ba film nana azo komela bino ba film o azo tiela bino wana. Ba film nana azo mpoka na mpoka. Bon ki pe ka kolobela yango non? Eh. On a moni le la matière exacte. Oh papa elombe bo madi sous na papa elombe na table na mariage ya nani na mariage ya popine. Oh afanda kina Irsil afanda kina mama. Vous voyez que non sur les réseaux sociaux franchement bandeko ba 5 ans liboso biso ba kroni mama misusu tobela maboma tokobela vraiment maboma. Vous êtes là pour la star nabino. Tobo ite matière ezate. Bo pelisa ba life. Bo lobela peut-être ba film ya star nabino. Bo lobela peut-être ba activité ya star nabino et ça bien. Pourquoi si qu'on créer ba bêtise?
Donc, et comment billet na bino, hein? Et, ok, c'est ni, hein? Pardon, badi. La grande famille, bon aimer, bon partager. L'histoire na memeli bino awawa. Bravo na nous, à nous. Famille Libota. To beti yango penza dada. Bomoni asime. Ate, ba asime, hein? Na ebite, so to tala ki ba voisin pe ba kota ki e. So pe nenge nini. Merci non na ba maman nyonso. Ya famille Libota. Ba o bazo benga. Ba o pe bazo komela biso. Merci pe na ba maman bazo ba maman BBC nga nazo tala na nga ba filme boye bo donc ye azo matisane kaka ba vie azana besoin kaka ba vie ya Poutine mata. C'est ce qu'on a plus besoin. Ya keke kokene okotaka na ba chaîne moko boye boyo ka kuna balobi Poutine boye bozui ba tension bozongeli mbangu maman BBC yoka kuna balobi boye non. Nasi na fongoli bino de gelo mona bike non omoni air mokoko boke koyoka biyoka yoka Belvia koma ba filme moko ebele. C'était quand c'était le samedi je crois. Natala qui filme moko 2 ans passés hein. Ils a filmé moko na Belvia télévision 2 ans passés. Titre ezai sunini. Titre ezai ki sunini nzambi nanga. Na bosani titre nga yo. Kola kolukanga ba matière oyo. Film anezaki papa Serge azalaki Papa JR, Papa Serge, Papa Alain, nanani susu. Soki nanani boye, bana moko bazaki babana yo kate, Luna zalaki, Baby Donja zalaki na Siana zala mukie. Bazaki bana moko babana ko bulisa bazaki ka ko bimakaka na ba papa ba pépé, je crois eza ba pépé. Je crois titre eza pépé, ya. Je crois titre eza pépé. Botala kuna na utaki samedi. Samedi peza na vandi après tant bacheli biso banani na bango ba making of et voilà na zaina ngana eloko ko sala te ponga na chekaka ba chaîne batute ke no se pendeni na bi Belvia télévision eza botala kuna na sotaki 2 ans passés titre eza pépé je me rappelle maintenant pépé c'est-à-dire bana mike ba obima na ba papa ba pépé ba film eza belé. Oh peut-être so vendre aux années au salate aux zongeli no ba filme au s'équipe au seki au sepeli pe journée de au longo li pe nani stress ya yango na toujours na réseaux sociaux awa boza na ba principe neti nga mama BBC na zo bino j'ai mes principes sur les réseaux sociaux na kota ka ni na ba chaîne na ba tout n'importe quelle chaîne na kota raté matière atane bo mona nga na yaka ko sa matière mona ka na ba na ko leka na nga na Facebook na TikTok na ba page ndenge bango bakataka moko par hasard mais akozanga kolala obana ko lukaka na torche soko zuite oye ko créer kaka keno obana ka ko finga bato boza makasi papa elomba sa nini soki avandaki na Irsil Peshanga avandi na la millionnaire Davina la star du moment. Atiki batu na défaut. Na sepela na Davina. Vous savez pourquoi? A force à quel côté. Nous autres tonda kitoko a force donc aza kitoko moko bodo a force à quel côté naturel moko donc on comprend l'été Davina wana. Donc aza ki ne wana na feti a opesa na batu mbote. Donc aza na takuna te. Parce que qui papa elomba vandaki na Irsil Salinine. Et ça vraiment les kambo ya koya kolobela. Ce qui a vandaki na Davina, ce qui Davina est sous Davina. Et ça problème Davina kuto kenende la kitona ko kende ko pesa Irsil mbote na papa. Kanenge zalaki ko pesa bango mbote avandi abandi ko solo la parce que ya solo la kanena batu nyonso to mona kena ba décor et tout abanda ko na ba table batu babanda ko yamba ye. Momoni. Parce que quoi matière ezate. Nga yo pe matière ezate na saini na bité star na nga ba œuvre na eza ba œuvre ne zolo ba œuvre ne zo nganga. Na keneka na ba œuvre ya star na nga. Donc ki kono ya ko lukaka o na créer kaka ke boku na mami kia. E moko pe to be bisa pe réputation na yo moko na ki bo moto no yo moko kaka partir ya ba émission zo sala bazo ye ba ko détecter oza mutu nini. Parce que on nyonso to ça sur les réseaux sociaux les gars. Et les gars, la grande famille. Na moni titre moko boy. Ah. Ba ucho tindelanga. Ya bongo pe na kota kate. Et ça lini so ki avandaki tout le monde to mona ki papa et domba avandaki na Irsil Peshanga to mona ki na maman Milo avandaki ka na équipe na ya groupe Simba.
Siko esali nini? Tous ces années, niveau. Oza na donc oza ka bato moko ba problème. Voilà, na ela ki wana te bandeko. Na eki juste pour na ba œuvre ya star na biso Poutine. Bandeko, je crois bomoni vidéo na biso o eza likolo kuna bomona nani Muchopi. Je crois na lobaki yango na 6e épisode ya Asime ya film auto uti kotala ya Asime. Na lobaki ke non mwana wana nani Belleville abotaki aza mwana ya Muchopi. Donc en même temps ndoi ya Poutine, en même temps ndoi ya Belleville. Donc c'est-à-dire que non, moi na minute oyo azui makambu. Na koti na TikTok boye mwana ya Muchopi donc azui makambu la star du moment eza mwana Muchopi ndoi ya Belleville. Toke nango bongo. Donc Muchopi a sepeli mwana bon Muchopi déjà fait agitation. Hein? Poutine kuta tout est là qui est bordure. Agitation leki. Hein? Yango bomona mwana na azaki aza mwana biologique ya Muchopi et en même temps ndoi ya Belleville. Bato balobi Muchopi caché ya mwana kolia kutu te. Caché ya mwana Muchopi kosaka na kutu nango te. Et bato ba féliciter pe mwana parce que azaki pe mwana kolela te a supportangi mwana ngondike ce pe nini yango. Très gentil na film. A incarné pe asime pe. Bébé na biso pa asimaki. Bébé na biso pa asimaki. Poutine ya muke pe asimaki azaki na choate. Ba welele pa papa Blaise. Ba welele pa Vini. Ba kenene na balabala Poutine nena nzoto. Abeta na nou Vini di corona moi. Donc notre bébé aussi pe asaki nini asimaki. Donc tout le monde na kati ya film na asimaki. Bébé azaki na choate il fallait asimer parce que abotamaki na ba papa soki mibale. Bonjour makambo. Donc bébé na biso asimaki na sepeleki parce que ba tableau na yezaki ba tableau mo ke no bébé mususu olela. Bébé mususu olela. Mais alela kite atosaki na ye donc a se respectaki. Asimaki kaka bien na minute on a asimé parce que yangani innocente ya batu. Innocente ya batu Belleville oyo na Vini. La grande famille bo aimer bo partager to bavarder na biso kaka. Ndenge zalaka to lobela ba œuvre ya star na biso matière ezate toza pe wana te so ba biki non papa nani kuna sali boye biso pe to ya ko répondre wana c'est comme si tu aggraver ça pe ba situation mususu tout temps ko tia ba to baka alors ya ko lobeze belé pour na Belleville eze belé botaka na MC bino awa samedi na vandaki na ngala zai na eloko osala te Nathalie film moko 2 ans passé Pépé Banana babana oyo kate Baby Donja Luna Siana bazali to bakino bazali nesi bandumba chauffeur na bango ezalaki décor patron ya décor ezaki gesho babilo mo abongo do ba nyokola ki gesho na niveau moko pas compose nani oyo décor parce que gesho apesa ki bango mutuka na disposition ya Luna et ya Siana oui boko taka botala Pépé bo sepela nango. Comme pour dire que non, ce qui est là, quoi, ça les a été pour créer, bouzo baté, pour zonga kaka parce que ba film est belé, ya otala. Bande kotolobi non, pourquoi pas to lobela lelo, likamwa munene boye, famille bota bo sali. Famille bota bo sali toke na premier épisode tobeti 166 k. 166 Boyoki, toke na deuxième épisode 127. Toke na troisième épisode 118. Toke na quatrième épisode 116. Toke na cinquième épisode 108. Toke na sixième épisode 108 lisusu. Toke na septième épisode 106. Toke na huitième épisode 105. Toke na neuvième épisode 109. Neuvième épisode de Betty Nani. Et beti ba épisode mususu 9e épisode tobeti 109 nani 10e épisode tobeti 104 11e épisode tobeti 103 na 12e épisode tobeti 104 vous comprenez likambo yango et siko pourquoi pas to kolobela ba œuvre vous calculer siko vous calculer ezu combien ezu 1 million te
Et suis combien de minimes? Et suis déjà 1 million de vues. Hein? Et suis 1 million. Oui, parce que token a 100, 10 et 12 épisodes. Tous on nous 10. Na 100 et puis déjà 1 million de. Hein? Bah ça la mathématique a ceux qui nini ngwana bo ba na makasi na mathématique bo komela biso wana. C'est-à-dire que non assimé et que déjà na 1 million. Bon côté bandeko bino batu bo sala nani mathématique. Mais il faut to lobela ba film, il faut to lobela film o ya assimé. Assimé nous avons tapé fort. Des places pe bozomona bandeko bo calculer nano 1 million de vite, 1 million sûrement. Des places bozomona keto mutema mabe ezo sa nini ezo mata na ba comédien basani ba bundisa Belleville mais eloko moko nde oto oloba ba obosana ya ko ba keno différence eza wapi eza na kokoma soki bango ba artiste bandimi kaka kokoma ya Belleville écriture à Belleville ba keto nyonso ozate tolobi te keno ba artiste comédien nyonso ba ini Belleville non. Non. Parce que balobi que non. Exception ezanga ate. Non mona ba chaîne ba botami ba okotisa pe ba film ba okotisa ba film. Ce que ta film na eka moko ezui 6000 ata 10000 k. Film ya 40 ya 45000 ya 45 minutes. On peut sans Nzambe merci. C'est-à-dire que nos Belleville zo beta niveau moko boye yango te. Pourquoi pas qu'à Kondima? Différence ezalaka. Batu ba oki ozala ndenge moko te. Nde loko ezozanga na kati ya batu. Nde loko ezanga biso batu ya koloba keno différence eza. C'est-à-dire que le loto omo na makambo bota neti kaya ya nani ya buibui. Bon, na sepeli na moni azanaye azo solola malgré elle est souffrante, azo solola, azo animé. Donc c'est une femme forte na oki koloba. Pona mutu mususu souci avant di mawa. Na mona kia ça qui sorti médiatique bayamba qui. Elle est forte, azo solola, hein, azo animé pe batu, mais elle est souffrante. Nalandi pasteur moko boya lobi que non il paraîtrait babane ki kokende bazaki na artiste moko boya babane ko katisa bazo kende wapi bazo kende soki braza na olingo okatisa na braza wana tango bakomi soki na beach wana soki na nini wana ndenge ezalaka bosala ba contrôle na bino wana na ya ba nini ya ba document ayoki kaka neti mupepe moko boye neti liboko moko basali boye pour na misu. C'était parlant de makambo misu et bandi. Wana eza mosali ya Nzambe wasali ya Nzambe ngo pe lelo bakoma ko bima bozo bima na ba rage bozo loba babilo ko moko boye o bozo bosa na keno il faut ko yeba ko batela mitema ba. Mais na ngamba buibui azo senga aide. Azo senga aide ya nini akende hôpital minute bande. Voilà, la grande famille bo aimer bo partager tozo solo la kaka ndenge ezalaka. Tu vois qui peut na tolobe la bandeko bino ba abonné boza bien te bon kaka maloba mama BBC poani hein message moko ekota na otanga nde kota mama BBC yele o koto yo kuluna koto yo douceur ayi mama BBC yo bongo na ba kuluna et bon toloba biso vérité. Hein, Belleville, ça a trop de douceur. Trop de... Bino, pardon. Voilà la grande famille. To solo là. To yaki mi kolobe là. Film à Belleville. O to ta ikota la Assimé et Betty Penza. Il faut tout ça elango makelele. Il faut tout ça elango makelele parce que taper Penza makasi. Et famille libota to zala aboye. Tant to eto lobeli yango film to banda sœur Marie to kitisa ba vie et sopa biso. To tchaka ngona mutu eko sopa eko sopa. Bolanda la grande famille. Bota la bouyi. Bouyi. Malgré yas azo senga déjà aide parce qu'il n'est qu'un hôpital. Malgré bazo sambe la ezangi sa te keno ko kende pe ko mona ba médecin. Hôpital à Kendaki, il paraîtrait que c'est trop cher.
il fallait sikoyo cagnotte, il fallait peut-être kosungaye. Ce qui totali sikoyo mondango boyina na pona nini. Et loko zanga bino ezaka keno ya kondima étoile ya muninga, ya kondima nani musala ya muninga, ya kondima savoir faire ya muninga. Donc nde loko zangisa bino kimia ya bo kende kokota kana banda kwa banganga boyina na bo. Donc c'est ça. Et loko moko za botala neti buyi na âge ne wana. Ka boye pas problème à miso. Bon moi te keno eza bien te. Ba sens na bino ki bomoto se zongata. Ba bitumba ngo ba jalousie ba keto o bozana ngo bino na bino. E memela bino nini soki pe liwa te mikolo kutu non te to pemi. Bon lobaka ndenge nani na binani c'est qui président o yakufa ki o nani o bokunda ki samedi. Hein? Et bon, Tokyo le baté que non, les akaka kindo qui a artiste et voilà. Mais Hermoko, bozala kana na sens ki bo moto ya koloba ke non, nyonso to ça les a vanité. Nyonso to ça la eza vanité. Ndoya Belleville epe kitoko allez qui kutuna mama ne muchopi wow. Hein? Kandi. Donc moi no azui penza e pakola mindenge azawana. Pardon. Yango mo la muchopi azo seka kaka mine zaka libanda muchopi oyo fi agitation oyo. Hein? Donc caché à moi na donc a sepeli mine zaka libanda. Hey! Mais l'enfant avait fait quoi? Elle avait assumé aussi dans le film. On a bemele kotoyo, ba bendele kotoyo, ba zongane kotoyo, vini aloba. Pesa nga mwana kuna ba kokeko pesa ila nga mwana mabe kuna. Vraiment film ezali kitoko, mutu nyonso azali na kati ya film asimaki. Bota tina niveau. Ya bébé na okyo bata mwana okyo zatala ba 6 mois, 5 mois. Très calme, à déranger te. À l'élite, ba memele kotoyo, ba zongsele kotoyo. Sikoyo, ce bolbito, to senga peut-être deuxième saison ya film oyo assimé. To qui est pas dans to zonga famille libota. To senga dans nous deuxième saison. Ya film oyo assimé, ya kotala sikoyo, Belleville sort na etikala kinini ye na vini. Mwana o sikoyo kokola na ekozala ndeni akolingaka mama na ye to akolingaka mama na ye te akoyebaka vérité to akoyebaka vérité te. Film il faut ezala continuer, il faut continuer penza. Po il faut bala kisabiso bakaya boye. Ba conseil bakaya boye. Bota la sort ya bana. Il faut trouver ba sort à Belleville na mwana. Oya mami kela ki papa Blaise. Après oh vini kutu ya bana su atako linga su vini te yoka pe Belleville oh nani Blaise kutu bolingo komi ko ya abani kutu ko linganga Belleville yoka soni nde vini yoka soni nde libala ngo zo vanda. Franchement alors c'est au moins ça bandeko toyebi buyi ye wana sa nini nani tomoni buyi abimi. Un problème à nini. Toko lobaka kate ke non, eza diable, toko lobaka te eza bato théâtre et voilà. Eza ba biloko mususu soki ezo koma na banzela na bino. Eza question juste ya ke no bo zo ba conscience. Eza maladie to boité. Eza maladie oui to boité, to kyo bavarder sur ça te parce que netinga na kyo bavarder sur ça te ne na mona kinde ko moko azobenga nga mama BBC. Fi moko kuna chroniqueuse moko boye asali analyse akoloba ke non buyi asala nini buyi a confesser. Bisimba yango esali ke non azo retour ani. Non, ngana okiko ba deko eza parfois malheur à mutu, il faut pas kobetela ngo maboko. Ou encore parfois nani malheur à mutu, il faut pas koya o aggraver ça o loba na ba sens moko boye. Bandeko mondo yo, moi j'apprends du jour au jour, je vous dis vrai. Peut-être loko ekomeli muninga, dis-toi lobi ya yo yebite. Lelo yo ki ozalo botama no makolomi bale bien botaka buyi abotama nyonso mais botala ajo ayeko koma avec bon to lubite akomi botala moment o ayeko so problème à miso
Comme pour dire que non ndeko ngana yo lobby eza ya biso te lobby eza ya nzambe. Lelo to mona na ba réseaux sociaux na keka émission na keka ka général et keka ke ezui. Ezui. Lelo to mona na ba réseaux sociaux awa. Batu bazo finga bana o baza na ba handicap. Batu bazo finga na ba défaut ya batu. Batu bazo nini ngalo zo ba o eza peuple nini. Donc autant la Congolais c'est comme si azanga mutema. Bande ko na mutu moko te na sa moyo yo. Alinga peut-être abota mwana na ye na défaut. Ou encore eza na mutu moko te atanga ine na zabo ou encore yonde ko zolanda nga ya koloba ke non. O souhaiter attaquer un jour ata lobby. Obuka na likolo, on se retrouver na beki. Je ne pense pas que non, on souhaitait loko wana. Alors so moni moninga kutani na accident wana. Conscience na yo, mutu no esala. Ah oui. Donc sur les réseaux sociaux, il y a plus d'insultes. Il y a banzoto, il y a batou, il y a défaut, il y a batou. Autant la bolobi, c'est quoi au juste? Non, zonga pona perdre na bungi sabino te. Na yaki juste kaka pona ko beta sete na film auto uti kotala ya asime. Plus na osala analyse ka na okene na ba émission na ngaboui. Mbala mo pe na bi non. Il faut que tu aies sort à Belleville ndenga kenda ki wana na soni nyonso akeli banda wana ba bengani e pa Marina kende Marina kuti fallait pas tiker mobimba bongo. Marina il fallait pas niquer loko na mukongo wana. Ah oui parce que a brisé mariage à bateau. Marina penza wana il fallait nique ali va mettre ta Belleville loko na mukongo akei. Film ils ont mérité deuxième saison. Pour moi na wana Belleville abotaki. Mwana ya vini aokola ndenge nini sori ya mwana ne kozala ndenge nini yango monaka na beglise o mona mwana azokola na ba problème mwana za na ba ozo prier ba kombele ki ebele ozo ye bato banjoka nga n'importe qui kindoki nzoka oto oloba keno ba boti na biso bo mona yango ba sora yango c'est-à-dire que non mwana o Belleville lobaka keno bon na yebite ma wa nzambe. Il faut besoin vraiment la deuxième saison et assumer. Pour Belleville, il faut assumer. Nenga kenai kondima kobota na vini aboti mwana e simbite koto basala ki kopo po atikala munana ni mwana zala mwana ya Blaise e simbite siko kuna keina mwana na ye. Nini ekomela ki ye asima ki yango ndenge nini na kozana mwana wana est-ce a continuer ki susu nani na vini po ya linga ki ata vini ata mukete Donc Belleville a kolinga vini kaka lorsque a kosi mutuke non nazana zemi na yo mobile albi OK de ko za zemi na nga nazana master na nga na hôpital nani médecin kende na mena na hôpital bo bandeko ezape conseil bino batu bo talanga bana mibali ba papa soko ozana master na yo médecin kolinga te otinda ye epaya ozana master na yo médecin kolinga otinda mwasi na yo ya ndaku te et pas master na yo o mona tala kaka akiko mona nzoto na yo amoni nzoto mwasi na yo bo mo te ke no camarade na yo aza on dirait to kilo ba ke no aza mobali ya mwasi na yo c'est-à-dire que non mwasi na biso ezalaka eza ba erreur wana kutu na betela ki yango CTT wana eza ba erreur je crois o ekomi ata deuxième film eza na film mususu na tala ki yango et pas dinana. Ezaki médecin ezaki nani papa Alain azaki médecin mobali ya dinana ezalaki turbo ezaki na problème à robota maintenant dinana yebaki te dinana ne ezaki na libala na turbo et voilà kolukaka ne tozalaka basi kaka bota turbo atindi dinana et pas turbo et pas nani et pas papa Alain soit disant master. Donc, ils ont un conseil, ils ont profond, lorsque ils ont bêta mabongo, c'est-à-dire que non, c'est à la ligne, ils ont une erreur. L'obèse à la médecin, mon connaissance. Ils ont une erreur. Quelque part, ils ont une erreur. On continue, moi, sinon, il n'y a pas camarade, non médecin.
loba connaissance akoloba kaka wana za docteur bonjour docteur ka ndenge ezaka docteur nakoya na mwasi nanga mais oza master parce que Vini azali vraiment master ya Blaise sikoyo faut toyeba sikoyo sora Belleville kuna akendaki na mwana na ye bakendaki kocontinue na Vini sikoyo soki otali mpe moto abebisaki cope ezalaki nani ezalaki Vini po akomaki agité Vini amonaki on dirait que non plus Belleville azotingama kuna omona mpe que non Blaise akoya kozongisa motema mpe vu que nani Aziz asali buzoba na ngambu na ye et ayaki comprendre peut-être que non Blaise aokipe kaka kondima Belleville yango. Alors lorsque nani Blaise atindi Belleville et pas médecin oyo eza Vini master na ye azalaki nena azemi te kope eleki wana donc Belleville elle a accepté ya kobima na médecin mpona babien ya Blaise bandeko c'est profond esika wana tozwa yango kaka te keno tomoni yango tolekisi yango boye te eza message eza leçon moko boye oyo eza vraiment profond bamédecin ndenge baza wana omona mwasi azokende kolela mwasi abotaka te mobali abotaka te mwasi nde aza na problème docteur asali kaka système mwasi mpona kobatela libala na ye azwi zemi ya médecin avandi baza mpe lelo oyo baza avanda mpenza boye médecin nde abota donc médecin nde atia semence na ye et avandi azobokola mpe mwana wana ayebi keno mwana nde eza ya médecin mais amamikeli papa oyo mpo ayebi keno papa oyo botala. Alors eza babiloko moko boye bazo éveiller kaka bato bazo éveiller communauté bazo éveiller ba couple oui hein? La grande famille beau aimer beau partager mariage kutu ya popine tokyo bavarder sur ça te parce que ezalaki nango bien polémique ezate nani matière ezate na mariage ya popine soki bakopelisa ezaka parce que matière ezate bavandelaka wana lokwa bazwaki ya siana surtout kutu yenda apesaki matière parce que ye na munoko na ye lorsque azosala badéclaration na ye kolatisa mobali na ye bague osentir que non ahonoraki mama na ye oyo ezalaki Belleville wana ezalaki déjà matière apesaki parce que biso nyonso tolokotaki yango siko po nani popine apesaki mpenza matière te vu que bango nyonso mpe banda olobaki non popine c'est une fille alobaka na ye te aza fille ya polémique te voilà. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Ba œuvre ya Belleville tozangisa kolobela yango te tozangisa pe kotombola yango te. Film o assumé. Ce que moyen ezaba betela biso ta deuxième saison to ba sort à Belleville hein. À part ko ba sort à Belleville, pe ba pe sort ya Tegra, to ba sort ya papa Serge bazongana kina mama ani. To ba sort ya Aziza, to ba sort ya Blaise. Akomaki ndenge nini na Blaise na Patrick na Vini parce que à la logique au monde que non papa Blaise na zaki ta mutu moko ya okangisa ta nani Vini hein akoporter plainte hein mais loko la chance ezaki no ba bien na epeke ndaki te wana nde tokoloba ke no ezaki chance na ye tout ça nani Vini ataki siko zuwa liboso na kotia zuwa liboso wana ba perdre do babimi maboko makolo la grande famille beau aimer beau partager na tikali na 5 minutes film assumé totali yango penza assumé totali yango wana il faut vraiment bato bazwa vertige
yango vraiment il faut vraiment bofinga belle vie po soki mpe ntango bofinga belle vie boye botali bafilme na ye bomoni ke non etalema te elingi ozala matière na bino nakosi tali boye bakie boye baota parce que bayaka kotala ti balalaka wana na belle vie télévision batali boye ya bafilme etalema te bakopelisela yango live yango bayeta kutu bafilme yango ezotalema te boye sikoyo awa etalemaka butu lokola moi bavi oyo ebeti lisusu awa emati likolo ifo tolobela yango la grande famille beau aimer beau partager ceux qui n'ont s'abonner te s'abonner et ça vraiment biso bien naza na besoin ya 20 kaka naza na 16 000 ceux qui combien naza na besoin ya 20 ka bandeko 20 ka tokoma 20 ka esa bien esanga kitoko makasi Bon aimer la grande famille, bah message n'est facile au côté. Voilà. Voilà. Je crois bande qu'on a comme nanga ko chité hein. J'ai voulu juste ka ko lobé la film na biso ya simé. Tokyo le kisango boyete. Bah film na biso etalemi vraiment, etalemi. Comme pour dire qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Franchement, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur parce que vie ya ba vie o ezo mata ezo ba vie ya ba film ya belle vie ezo talema ndeko Poutine a mutu mususu Poutine a mutu mususu alors tout ça na côté moko ya bien bref yango wana Muchopi azui déjà epakolami azui caché à moi naza na kimia te na TikTok Muchopi oyo fi agitation enveloppe à moi na esali vertige otali na kombo yango apesi aoza pe na ba silence aoza na ba calme maele ebele lokwa bevi bongo te parce que vraiment pas pour ezalaka na Zara namona yango te Zara mawa façon bakomo frapper bon comprendre. Alors, voilà la grande famille. Bolimbisa, na kataki appelle moko ekotaki. Voilà. Je crois na lobby, na sololi. Pour na film na biso assumé. Ba vie vraiment, eza vraiment licolo. C'est ce qu'on a plus besoin. Lorsque tu oses bavarder, na ba film oyo total na belle vie télévision. Alors, les fouti yango yo musala ezo salema et ba promotion pe ezo salema. Tout le monde a que non, c'est bon. C'est bon. To sunga na biso nyonso et voilà ba résultat yango yo. Tous ala susu ebele lelo tozo ta la film na biso ya Sœur Marie Hélène. To betango susu dada. Pona osa nini? Pona ko soutenir star na biso. Alors, c'est au moins ça na komi ko chité. Muchopi déjà allié déjà. Ne bo mo ne sengo wana. Allié penza zui vraiment enveloppe ya mwana. Nzambe nanga agitation Muchopi. Pardon. Alors, courage à belle vie hein. Déjà sa femme forte hein. Wana kutu to lobela ngo ta za ne femme forte déjà hein.
azo inspiré basi ebele hein ba courage na ye. Elle est toujours forte, souriante. Aosala oh il faut que ça là na ba moment nyonso mais il y a toujours au four et au moulin. Qui m'appelle Yesu? Qui m'appelle Nazali maman? Nani wana Yesu? Who's calling me? Voilà bandeko, na chité hein, tokutani non? Tokutani tozala ebele wana ba 16h. Et ça là bien. Pas de distraction, toujours focus. Toujours nini, focus. Toujours focus. Oh likambo papa elombe avandaki na Ursula, avandaki na Davina. Wana kutu bobe tango kara parce que na moni déjà bato bazo sa elango ba analyse. C'est-à-dire que non, ba moyen bo créer lo quoi bien ezate. Faut ka bozo inspiration makamoko ezanga tini ezanga mutu ezanga makolo. Papa elombe soki a se retrouver na mariage moko bien na fête moko boy a se retrouver na film na mariage moko bien na fête moko o eza ya mwana na ye ya Simba. A ovanda na bato mususu a ovanda kana bato ya Simba. Ba CG ya groupe Simba bazaki na ba micro bazo sala ba banani ba luka la ba baneko bango ba baneko animé et voilà mabe nini bomoni wana. Est-ce que loko kolobeza wana soki papa elomba vandi na Irsi Pechanga vandi na ba Davina vandi na bato mususu na ba mama Milo. Omona ki mama Milo te bomoni ka Irsi Pechanga. Voilà bandeko tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.